toza en direct ya Poitalas tozozwa sœur na biso na Luanda sœur Bernadette oyo boyebi oyo tosolola temps ebele aza na Luanda aza na bandeko bapesa we sœur Bernadette boni ok nayoki olobi nabenga sango nini oza nango yo mutu bandika na bandana ko se présenter oyo za nani pe ozobenga parti wapi nazobengwa parti wapi ngai vraiment sœur Bernadette oyo penza na Poita Kisaka Yonsa ouais mais nazala kata terrain awa terrain na wapi oza wapi terrain wapi Luanda awa nazala mbola za Luanda mais na poti ba fiction na ye awa hapa namoni a changer combo oh a changer combo combo nini batie kuna en tout cas il fallait la tuna pour la yezi tengati siko yo mutu oza na terrain yebisanga raison nini ekokotinda saka yonsa aya na ngola changer combo mpona nini achanger combo yebi na makambo azosala bon peut-être ayebi ke soki aye kaka na kombo bon soki azazi anayebi te mais soki aza na famille quand même moto oyo balekisaki wana ifale sikoyo aya mpe kopesa compte rendu po azalaki porte parole na ye akomaki frère oyo ya ngai oyo balekisi wana na groupe tonisaka ye asali groupe moko na famille po elekaka apamba te na famille moko boyo ya biso ti baolandaka bayebi na bango soki baza ebele bafamille yango bayaka na ndako na nga na saka yonsa ntangi baya kokota mabe mpenza na kati na nga donc sikoyo ndenge oyo naza na terrain awa yonsa ayebaki ke nga naza na terrain azolandalanda poto likambo susu esalami neti bamama ngo mpa na nga me babimi na poisa po leki wana akufaki na 15 janvier 2015 eza significatif donc saka yonsa makila wana ezolanda groupe na bango wana bazosala donc akorenie te donc ndenge aza wana atikala ye koforce donc so baza wana na terrain nga na kotokisa ye sikoyo bamembre ya famille basœur Bernadette bamembre ya famille ndenge bayoki ke bamoni bafiche na ye na kombo mosusu réaction na bango ezali balobi nini tala oyebi famille nyonso te elandela omoni bato mosusu omona bazipi bango misu me ngai ndenge naza pene ya nzambe moye bazipa bango misu eza te ngai aza ya nzambe donc ye moko aza wana aza na kati ya koyeba aza na kati ya koyeba ke oyo wana moye totouche te to totouche yango nomoni bazoluka bakote mosusu omoni bato mosusu bakooloba aya te eza nango bongo te me ngai nazomona bango donc aza ya kosuka saka yonso aza ya kosuka donc ndenge aza wana atikala ye koforce bango nyonso bazili na poisa groupe wana yo okeango wana oyo osali combien de temps mpo awa na Manchester nayokaka osute nayokaka mbala moko ke oza deja na Luanda banda olongwe nayebisaki yo ke nazalaki bisi ok oyebisaki nga okende Germanie me oyebisaki nga te kokende Luanda okomobanga ngai okomomona ngai lokola dongolo miso moye nayeba place ozokende eza te jamais ngai nakotravaille na bango te yoyebi masolo nakoyebala ngai te papa na ngai talaka nzambe donke okozwa mpe nini na yo bon sango mosusu ali sœur Bernadette est-ce oyebi ke mikanda nakomaka mpo babengana ye na sale wana barépondre do kala mingi te azolongwa wana kokóma siko kote ya mboka mosusu kote ya Londres kote ya akobima Londres na Luanda kosala eloko te kosala eloko te sœur Bernadette aza baya na kati ya terrain donc akosala eloko te bango bazolekisa donc bato wana bazotika te
Merci beaucoup l'ambassadeur Nassau Bernadette appartient à Luanda à Zopesa sur information Bernadette Zali sur ya Sakayonsa tous les cas les gens de mission Belé Awa donc tous les cas déjà de mission Belé na Awa à Zopesa sur information que Sakayonsa a kendeki Luanda ba refulaki a changé ce combo na ba fiche a tie longi mususu pour kende kuna entre ta ba membre famille ba vandelier ba membre famille baza ekenge kuluka koyeba misoni na zoki nosala poni ya Serge Kombo. Alors biso awa toyaka ka kofungola bino miso tozaka contre mutu te toyaka koyebisa bino ba vérité ya masolo ndenge ezoleka ndenge lelo toyebisa bino ke bapasteur ebele baza bakolabo bagroupe wana tu balekaka na nani Ebola TV baza bakolabo tala baki okanga bango na ambassade ya Congo na Londres kozwa mbongo mpona kosala Congo mabe. Donc merci na bino nyonso bosoutenir na proverbe. Merci na ba conseil na ba prière botianga na prière pe bo fungwa misu en réalité toyaka pona ko ridiculiser mutu te toyaka pona ko fungola bino misu soki bato ba pasteur solo ba na ofundanga na police po ani ngam na ko se ba makamu ndabo monanga ndenge basala ba vidéo balika na ba TV ba finganga na tikala jamais ko funda mutu pona yebi keza makambo lukuta tango bo sa makambo lukuta bo salelanga publicité. Mais bango balobaka nga na kose bango makambo mais ba bato liboso ya okenolelaka na monoko mboka na la police. Alors soki baza basali na nzamba solo comment mutu aza na Angleterre ana kombo mususu na Allemagne azali na kombo mususu ko comprendre za bangunda o changer mboko yekoto mais pourquoi na ane moko okita na Angola na ba kombo mibale na ba fiche mibale na ba kombo différent c'est-à-dire mutu azobatela azobomba quelque chose. Alors to kota na muzindo te ezaki na ngokaka alerte ya koyebisa bino ke bokeba badongolo miso basilite bazo continuer bino ba oyo bozolanda ba faux ba pasteur Bible ezoloba na Ephésiens 6:12 balobi baza ba méchant bazali batu baza na esprit ya Satan bakiti na se po ba détruire po ba boma po ba sala mabe ba misusu mingi na l'église bakomi ko se justifier osoki Aaron le Moïse alembaki Aaron ayaki na mapeka na maboko ba tombolaye. C'est-à-dire, maté ya mikolo na l'église ba komi ko se justifier. Pourquoi? Parce que proverbe bazo sa musala solo. Soki nga na zako sa musala mabe, nzamba ko pinira. Soki nga na yaka koluka ba problème, ko kosa makambo nzamba ko pinira. Mais soki nga na zo sala musala solo po yo za la sauver. Po yo lobe ko tana lola, bato ba kufi mikolo nyonso ba tcheki tembena nga le ba kufi eloko liboso nzamba talisi bango ba vidéo na nga lobi bozalaki kuna na Londres, bozalaki kuna na diaspora. Et c'est boyoka ki tato te. Ngonga ngoyo mwana na mwana fungola matoi ngonga ngoyo mwana na mwana kola bouti kolanda Bernadette azali ser propre ya Sakayonsa azopesa bino ba information kaza na Luanda atie ba fiche kuna a changer kombo azobanga nini azobomba nini esa melaki batu eske abomaki batu eske nzambe akopesa biso ba réponse bolanda biso toujours na breaking news bolanda biso toujours awa na Sentinelle TV bokoyeba masolo oyo ya Sakayonsa ezaki bongo proverbe 30-30 na entretien avec sœur na biso Bernadette numéro ya Bernadette yango wana eza wana bobenga bokozwa ba ample explication bye bye for now yesu nkolo.